comme on a parqué na bango et bimsa ki makambu ebele bisa makambu ebele tout moni démission ya Mike Lokamba na démission Mike Lokamba wana et poussé siko Ajmelco parce que Ajmelco eza structure eza association pe eza structure pesa na mibeko na yango alors na mibeko na yango ba mekaki bongo kozwa temps ya ko traiter dossier Mike Lokamba na Karine Mokonzi bino mo bolandi déclaration ya président après ko traiter ba dossier wana nde sengelaki il fallait ba suspension ya batu ndenge moni ba suspendre bongo Tracy Mbelenga ba suspendre elenga Congo te ba suspendre Tracy Mbelenga ozali directeur technique ya Ajmelco po enem soki para na technique mo Ajmelco po na yende a diffuser ki bitumba oyo ya Mike Lokamba na Karine Mokonzi après ba suspendre pe Karine Mokonzi pendant 30 jours na eloko na bitumba oyo akendaki ko bumisa Mike Lokamba na place na ye ya musala bino boyebi Mike Lokamba yemoko a démissionné parce que ye asaki victime akokaki jamais ko zwa suspension ou blâme parce que yende bayaki ko lukaye donc bayaki ko landé bis comme ça pour ko bundisa alors ye a jugé ki bon ya ko démissionner na poste na ya vice-président ndege a démissionné après sous Freddy Akimbe a eu blâme donc suspension à 10 jours parce que après Bitumba il y a Mike Lokamba na Karine Mokonzi en tant que membre de Ajmelco a croire qu'il faut tenir ba propos mon côté dans sens qu'il y a que soutenir Karine Mokonzi ou que soutenir Mike Falazala au milieu du village mais il a traité que ba propos mon et les aki batu yango il peut azui blâme naé dans suspension naé il y a 10 jours alors pour na ba détail nyonso ndé na préférer que so la paix makambana na moko donc na président il y a Ajmelco Franck Stemainde na ko lukaye place awa tozali na bandal chez les pasteurs place pe Ajmelco et sanganaka Ajmelco sanganaka awa ba réunion na biso mo ba raconte parce que ngamo no signé bino pe na membre ya Ajmelco na sur bande compte na biso partout boye boye ba kité na zo informer bino pe na membre awa na Ajmelco les autres na mbeli bino bongo Franck Stemaille a lobela parce que na Ajmelco to constater absence ya Matika Songo zaki bazali membre Ajmelco tout le monde a quel sous-souté tout le monde a fait sous Julien Botalata la tête tout le monde a fait sous Vincent Tulusité to éviter ba bebani to bango pe ba longwe kaka pona bitumba ya Mike Lokamba na Karine Mokonzi merci bon appétit parce que ba image ezoke nazoke déjà pembeni ya président Franck Stemaille na solana par rapport il y a dossier oh non tout expliquer bino merci à toi Papine Zolame sur propriété privée bisco zali bago kuno bago kuku à mettre le landouzi tata ma passe na Bruxelles na mama passe la pese bino bamboto ya trop un grand merci à Junior à Fula Wendo bisco zali kala mingité liboke bozelan kala mingité un grand merci na yo kala mingité soyez prudent beau savourer et soyez prudent avec Kabosé Boulembi beau savourer bon et loko de Fali Poupa ils a déjà sur le marché qu'est-ce que j'avais dit avec Ferrego là héritier ou t'as déjà retiré d'Aizarano sur le marché donc oh biso to le biso tozaraté au journalistinga tozaraté au journaliste je ce qui information est allé bino car déjà mon senge ezobinama avec mon vieux grand mon senge César Loboko merci nayo merci à Chimène qui a là merci à Judith Ngoy moi ça permet merci à Christelle Biangani Bionchou Mako Pabisco Zali na bossante mon vieux adieu Diogène Genève Mobimba un grand merci encore à Michel Nevo le grand saoudien caméraman nga kumbanga pembeni ya Amien Mloufa. Kumbanga pembeni ya président Franck Dissouka. Franck Stemaille Dissouka tout cela. Merci. Voilà, merci très chers internautes. Quand naza déjà na président ya Ajmelco Franck Stemaille, président ya Africa Info Zali Sisnemo no c'est déjà beauté. Bonjour président. Bonjour Christelle la Rose Lompungu Mamou. Oui, Dieu fait grâce, tout ça très bien et moi j'espère que votre boîte a vu ce bon moment qui santé ça va. Boni Basango ya Ajmelco. Oui, Basango Ajmelco c'est le très bien parce que déjà ceux qui bandent basali bino confiance et sa facilité surtout dans Mboka na biso surtout dans la communauté na biso congolaise ceux qui bossali eloko pour la première fois na ba deux binango ba comme déjà ko benga bino qui toujours porter soutien na biso et pas na bino ils auraient déjà bénédiction munene ils auraient déjà ba signe moko malamu qui no ba okende musika
yango to lobaka Ajimelco jusqu'à la preuve du contraire tout ça très bien. Voilà, mais ming ba lobaka Ajimelco malgré tout lobi ba appel les oya ba soutien bazo soutenir bino déjà na musika même bazo lobaka Ajimelco on dirait ça la vie moulaïté présent. On dirait Ajimelco eza na vie moulaïté on dirait ko soukra na okana nzela club d'amis en plus de cela ba Ajimelco bongo na bongo ba rando. Non mais eloko moko te na mboka na biso esalema ba pesa ngo chance. Ezala na bandeko na biso basala la musique. Ceux qui allongent dans l'orchestre, mon songolon pas qu'à la qui au salle orchestre nae, balobaka qui notre hôtel la bango. Même il fallait pour pas tout pesaraye, quoi chance dans l'album. Moi quoi à droit chemin. Tu penses qu'il était au commencement ba loko lelo. Donc ils ont dengue mboka na biso, ils ont dengue ya culture na biso. Total aura plus ma bec et bolam. Total aura plus la mort que la vie. Total aura plus l'échec que la réussite. Donc biso toko céder jamais na ba caprice bandeko bazolo babongo toko céder pena ki mutema be ya bato o bazolinga te to évoluer parce que eloko to sali yango te pona biso moko Christelle je crois c'est le news site na yo et il fonctionnera déjà yango de permettra yo ozwa li parole na tongo Ajimelco te donc Ajimelco so tozo sangana ka boye ezali pona ko sungana no biso moko bakolo métier et puis deuxièmement ba internautes o batala ka biso oyo ba lemba ki bosoto oyo ba lemba ki buzoba ndé tout ça là ba tozo ki likanisi wana ya ko créer structure moko pour regrouper biso to meka mpe ko tambola pe lokola bato to tia moi mibeko to meka ko tambola pe na moi ba règlement raison pour laquelle ba souhaiter que tout panzana lobby to lobby okuna baza banza mbete baza ka bato mais ba ko zalaka vivant bazo mona ndenge Ajimelco ko évoluer quoi. Voilà bazo mona ndenge Ajimelco évolue Ajimelco bolingo ezate nanu vis-à-vis nanu ya ba à part nos membres comité non on dirait moi ba rancœur ezali. Non avec qui déjà yo za n'importe qui dans Ajimelco te Ajimelco tout membre azali vraiment très bien sinon tout na boyete les deux belé boye Ajimelco ezo se comporter très bien. Biso tout, c'est vrai qu'Ajimelco écoute son problème dans biso personnel. Parce que Ajimelco botani à peine il y a 2 mois. Écoutez biso déjà na makambo na biso, na ba rancœur na biso, na ba conflit na biso, na ba dispute na biso, na ba complexe de supériorité na biso, mais ce qui peut biloko on est là qui tenait Ajimelco botamate. Ajimelco botani parce qu'il y a eu des problèmes. Ajimelco botani parce que biso na biso boyo kaneza la kité. Neto botisi Ajimelco pour que cette fois-ci tu prônes plutôt l'amour, tu prônes bonne marche, il y a Moussa Nabiso qui n'a pas problème toi nango. Donc ezali Ajimelco te mute koti si babilo kwana. Ajimelco kuti bilo kwana na monde na biso ya média en ligne. C'est-à-dire que tout journaliste à média en ligne, surtout au bas na Facebook au bas atom so zanamo akoma na moi 50 j'aime. Akoma déjà star. Tu vois? Moi 50 j'aime quand na Facebook akoma star. Donc, il y a des photos. Azong sabo était photo. Bango nde sikoyo, tozo meke mpe ko interpeller conscience na bango. Bato batala biso baza plus intelligent que biso. Baza vraiment expérimenté en termes il y a expérience et à vie, bazali bien garni que biso. Donc, tozo ndaka ba pas, il y a ba conseil ba kulutu pour que eloko auto sali, loko la personne a déjà chance et ce qu'on a comme le souhaitent beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on a été quand le bien en tout cas bah ton Ajimelco bandaki. Oui. Tobik et Vincent Chuluz Azaki membre Ajimelco, Freddy Kimbe, Tracy Mbelenga Glody Diasuka bango bazali et plutôt autant à bateau bamon a sauté le quoi Vincent Chuluz le quoi la Matika son avant que l'on ait Mike Lokama parce que Mike Lokama yé mon quoi a démissionné absence c'est bango mi bani. Je pense que bah ça la mission notre Matika son na l'ex-vice-président Mike Lokamba baza mikolo baza libre au sala o baza au sala. Je pense que bande boîte la biso ne ba poster une vidéo moko il y a de cela 2 jours 48 heures bande batala ki même moi je suivi bango moko ba lobaki oyo ezali ba raison ils ont permettre bango le sous ko na Ajimelco côté muto bengani muto na Ajimelco azate parce que même moi je ne suis pas le propriétaire de la Ajimelco. Ajimelco n'engazana ba statut nango et ko dirait pendant 99 ans. Renouvelable s'il vous plaît. Donc nangana et aux invité. Baroya gérer Ajimelco. Ça veut dire que tout ça les locaux oyo pona vision moko au bout du nez. Ils ont vision moko vraiment et comme mabiso musika. Alors bandeko oyo bazali peut-être que se conformer na ba loi. Il y a Ajimelco te ba loi nde
faire face faire face na ba texte faire face na ba règlement de l'intérieur mutu nyonso oyo kotanga kombo awa vraiment même yo Christelle même nga toza na habilité ozali vraiment na pouvoir te ya kolongola mutu na Jimel Ko to benga na mutu na ba réunion vraiment ton a droit wana te est-ce que Matika Songo yemo kaka donc avant d'accord parce que Mike Lokamba oui azaki vice-président mais a démissionné comme présence c'est absence plutôt ya Matika Songo c'est quoi azali chargé à relations publiques ya Jimel Ko voilà ce que faut tout na ye yo azali na charge na Jimel Ko yo azali mokonzi na Jimel Ko yo azali cadre na Jimel Ko mais musala pe munene oyo moko lingaki mutache wana zate ye moko lobaki ngai comme na makasi au créer ba groupe WhatsApp comme na makasi na Facebook bo pesa ngai charge à contacter batou azali chargé à relations publiques est-ce que déjà ça là et wana siko memela micro tuna est-ce que Matika Songo lokola lingaki yo moko na Jimel Ko et loko biso no sotoboti on dit que assumer fonction il a chargé à relations publiques est-ce que on assume ka fonction na yo comme il se doit hier me te répondre yo poste oui là on a été voté OK président on a qui voté maintenant ba noma qui premier ministre et pas chef de l'état il ne me doit ça la gouvernement na ye vous comprenez donc ba poste zo ka awa mutu apesa ngo mutu ate ah ya ngala moni koto na okoka ngala moni opa nga ko za président ali boya ki na parce qu'il a charge vous comprenez alors il a que charge mais est-ce que charge ba tikelo ba ko mo longo to moni pe gilet botala tala alongwe na ye oh mais na moni lettre gilet botala tala te mais le trésor te mais alongwe na Ashmel ya ebisa ki bongo oui peut-être que j'ai mais ça là na émission ngana ebita ah ça la vidéo ayebisa bato batala rabiso ki ngai na longo na Jimel Ko pour na motif boye na fonctionner yi azalaki na kati ya comité des sages en tant que l'homme mais c'est Espoir l'empereur en Allemagne yo yebika membre à Jimel Ko tozali na bande ko belo ko ba Thierry Monsenempo tozana bande ko belo ko ba ya Willy Musheni tozana bande ko belo ko eza a Jimel Ko taka te ba membre ba simba mikolo kwa ngana yo tozana ba membre mususu mikolo o bazaka na biso mais balinga ko bimana bango na télévision te tozana mikolo ebele alors na kati ya mikolo wana Julien Botalata la perteaki na kati parce que ana ba ida kitoko makasi et puis ba ide na yeso bo appliquer ngo e bane ko mema biso musika soki ayaka so ba réunion te ta mususu lokola yebi à part que Jimel Ko misala et les sarabiso ezali peut-être musala et les saraye ezo permettre rien de jusqu'à la preuve du contraire ayaka ba réunion soki alongwe awosala ko ex vice président Mike Lokamba o a démissionné na poste na ya vice président mais azaka ka membre ya Jimel Ko mais yo le Mike Lokamba azaka membre Jimel Ko mais selon Batou Mike Lokamba azo faire partir le son Jimel côté Christelle Mamouna ouais c'est le remarque non montant bo sala structure o za déjà na ba texte to ko sala makambo selon Batou te o mutuma lobaki na kwa kuna Christelle Mamukutu afinga ki Jimel Ko biso il faut to na preuve faut to na lettre ko aluna ba émission pe azo le kaza azo na Jimel côté bon bureau ezali Yemoko ndeko tangi kombo Julien Botalatala c'était un ami Julien Botalatala ça soutenir na Jimel Côté Mike Lokamba il écoute officiellement les officiels ils officiels mais ndeko lobby que azo faire partir sur na Jimel comme biso to yebi que Mike Lokamba a démissionné na poste à longue dire lettre Mike Lokamba donc hypocrite alors na contredire en ngotenga zolo ba ozolo te yokolo ba ozolo ba maté il faut landa oyo yemoko pe a lobby oyo a commis ngai président ezali qui na démission na poste vice-président pour na ba raison songolo pakala lettre wana ti siko so ko singana na Facebook à Mike Lokamba to ya la bouche autorisée oko mona yango a commis je démissionne na poste ya vice-président malobi te que je quitte l'association a démissionné tant que vice-président mais la lettre elle est là secrétaire de Pessingango. Si on a signé un côté, pour y passer au perdre le moteur Mike Lokamba na Jimel Ko. Est-ce que tu as tindaki lettre ou réaction? Tu as tindaki lettre on a qui n'a pas si. Na benga qui na téléphone aboya ko yambanga. Si lelo na benga Mike Lokamba yambanga te na kende pas deux fois azo zalate o ake musala. Bon na yebi ki ko yambanga kaka o rappeler nga tant comme disponible. Mais la lettre jusque là na signé non parce que na ko signé boté fona solo na yé personnellement avant na signer. Signature na non na signé. Donc, ce que tu as brandi dans le bateau tanga, au moment où commis a démissionné à poste en tant que vice-président. A démissionné à Jimel Ko soutenir qui était dans le Cambo comme il est en concerné carrément. Nous sommes à la télévision.
Christelle, tout ça, batamaye les nganayo, tout tangi ba classe. Nyo se zaya koloba na télévision te. Croyez-vous vraiment que ba dispute na biso ngana Christelle mamuto yo kanite na point moko boye. Il faut na le grand na TV. Non, le TV da. Déjà ndenge kendela ki na TV fallait que à Jimelko ezali personne morale. O ezali géré par bateau. Trop ça la sentiment bateau, trop ta la texte na biso lobby nini tant on le kambe koyi. Ba texte ebisi biso, il faut prendre tout le temps, il faut dossier le kana commission boye. Comme par exemple, il y a un comité des sages, et le wana, et qui est un comité, il y a un juriste, il y a un Jimelko, et il y a un secrétariat, le secrétariat a renvoyé la présidence. Étape Nyon Sowana, et ça facilité, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps, voilà quoi. Donc vous comprenez, c'est un peu ça. Il faut agir pour battre le lobby que non, il faut bosser non. Sinon tu agir na retard après 2 semaines au moins des décision après moto Karine Mokonzi ça qui comme na parquet mec Lokamba alongwe Jimelko alebi no boyeko agir boyeko za décision. Non, déjà ma parquet je dirais bolongo la Jimelko na kati. Parce que non, tu Jimelko na kati te metolobi ka ke ba on se pas membre Jimelko tant elo connaît comment qu'il fallait ko luka ko kata hémorragie wana avant ba komati na ba parquet. Mais lorsque ba komati na parquet et puis Mike Alongo mote ke ba rando na vraiment continue. Non, il va continuer parce que je ne pense pas qu'il y a un homme de ça là que Mike Lokamba vivre, to Karine Mokonzi à vivre. Au moins à Jimelko ils qui saisité avant de déposer plainte. Il faut tout la clair na makambo. Le vice-président a qui tenté de contacter même le secrétariat que non a mis sur dans une victime, il y a problème boy. C'est quoi Jimelko bo agir. On a une avocate, tu crois qu'on bien mettre na biso aye, ba un secrétaire ba komi kuna. Mais à kenda qui directement. Tu as informé, oui, tu as informé après. Tant que informé biso de tellement qui mal moi-même. Je parlais avec lui au téléphone que non dossier non ezaka na parquet kuna bonga mana qui parquet. Bon, yo kende ndenge no soko lekela sala biso sine depuis que ndaka parquet tilelo asala sente mais ko se manifester kana lettre de démission appuyer na ba collègue na ba confrère ba conseiller mususu nde ba kenda kotika échange. Non, j'étais en contact avec notre consoeur Josepha Chako tout le temps avant ko benga président to comme étape boy président bon tout le monde il faut na minute yo dossier commis boy to longo na IP crime to kene na parquet ba kenda ki j'étais tout le temps informé et après parce que souci na biso zala ki non dossier wana elongo na parquet et ya na maboko ya Jimelko to gérer yango. Maintenant na koya nango, il faudrait que mutu oyo plaignant ndeko longo la dossier pour ka na Jimelko. Mais le ko esala maki bongote. Biso na moi mayele muke ou bien na ndenge organisation et association, to le ki to mona ye to me un peu ko solo to échanger na ye. Mais to qui moi chance wana te parce que juste na biso que notre sikoyo son phone sonne à vide. Et puis, tu sauras quand tu as Karine Mokonzi, il y a au moins, Amérique ou Yambabiso, Amérique ou Talisabiso, et l'eau qu'on y anima qui est à jour de la sorte. Vous comprenez? Donc, il fallait que tu appelles un vice-président. Oui, et là, c'est là qu'il y a quelqu'un qui nous. Et là, il y a anima qui est à l'objet qui est très bien. A kokaki et débordaki ko fingo bande ko fingaye ba komba binteko ba pesaki ye ba mbele bele ya sisara makila azung sa boy tant mona ki a une intention ko bundate selon elle hein intention ko bundate il a fallu seulement que aya ko tuna pour ko finganga pour to kuta na to kuta ni seconde jour wana en passant na monia au salle émission ndena yaki bon to silana pour na ken ti bon et comment ki wana même yemo ko regretter ki nango. Vous comprenez, on a selon ma dire naïe, mais bisopé et à tel le les salami bongo, tu se laisser faire. Non, je pense que vous en avez biso ah ouais moni après avoir quoi analysé, quoi examiner dossier en à Jimelko et eu décision en à Jimelko et quoi ici mibeko, il y a un truc là tambola bon même ngamo so na quoi examiner na ba texte, je serais frappé. Voilà, merci président pour notre comme question par rapport à l'absence de Vincent Chilouis, je répondrai. Oui, Vincent Chilouis est un membre de Jimelko. Vous voyez que Vincent il y a eu un moment Azala qui n'a problème il y a site naé ba vidéo naé et le qui 70 vidéos le qui est a d'autres travail le robot donc de loin tout sur la cale de la révolution ba Jimelko Mambutu il y a des gens ba yamba qui bise pas Jazz Kavulu et puis pas secrétaire na ba mona ke mission na à Lobaki étant que membre ya Jimelko mais Azala une impossibilité de participer à la réunion vie makambo de ça mais comme ko imagine Asuka
abundi pena mingi ba vidéo mati siko ndako bana ya réunion sans problème bande ba mona quoi. Voilà, merci président Tozongelo Lisusu. Tiki pe bande ko Msusu tout le monde qui ba zelo pe fo solo là, il va quand même na ba fan na on se voit depuis partout. Bon, ici nous parlons de la Jimelco. Je pense que autant na solo ba Jimelco na solo ngo lokola tout membre. Na le bango toujours les canisi oya Jimelco et uta na ba diaspora. Parce que biso musa tout ça la ngomba to Kinshasa te to ça la ngomba mingi pona ba diaspora o balinga ko information mboka na bango. Les canisi o et uta ke pa na bango. Balobaki tolembi est-ce que boko salta structure moko boyete et sangisa rabino bozo mo les canisi ndenge nini boko mekempe ko recadrer makambo. Alors bango to pesa sur canisi wana malgré ba problème ti sukozo persister mais esenga temps. Ba lemba bisoté ba continuer ko sala biso confiance. Je pense o eleki sikoyo et ils allaient contreter ceux qui peut analyser que tout le monde a juste sanction selon ba texte et puis selon acte o ya posaki. Donc tout ça la même sentiment bien qu'on n'est pas encore soutenu jusqu'à la preuve du contraire, tout ça on a un moyen de bord mais nous sommes déterminés. A Jimelco ko fate ba patron ba site o ba hôtel biso sikoyo. Ba tinda ba monteur na bango ba caméraman ba journaliste ba ya ko s'adhérer na Jimelco parce que makambonde ya kitoko ngi bandaka la mingi te et puis la protection pour tout journaliste au azo œuvrer la ville à Kinshasa na kati internet. Merci Christelle. Bato web sont des frères. Déjà je te dirais que toi assistant qui moko na bango Alain Ndeli tant ko fait les papa a Jimelco c'est là qui enveloppe Mobimba et qui n'est comme on a toi assistant qui est physiquement et puis financièrement. Ça veut dire surtout qu'il y a un problème déjà tout ça à bon côté. Donc, la relation est absolument normale. Et puis, on a biso. Moi, je crois encore jusqu'à la preuve du contraire. Toujours lutter pour la cause moko. Kolongola, anti-valeur, ou ils ont bombé la biso boulot. Ceux qui tout ça en ligne, pourquoi tu reçois? Pourquoi tu rebondes? Nous sommes que des journalistes d'internet. On n'est pas des maçons que nous biso maçons, on a menuisier. Biso tout ça journaliste et internet. Alors ceux qui basent ça là bien, bah ok, na bien. Biso c'est mon abisso. Je pense que il y a pas de problème. Donc maman peut préparer quand même tu vas nous bilongi moko ya bango kuna bando yape tu peux faire une invitation parce que courage na bango eza baba courage au fait. Voilà. Voilà, merci président, merci Nabilo Sobozo qui est parcours ya Olanda biso. Ceux qui bossent pas Nabilo bon merci na Aniel Mlofa pe Gola Maela. Merci Nabilo merci à Papine Zola Mesto propriété privée Biscazali, merci à toi, merci à Janice Tatunga pour tout banga mouture et Yannick Testa de Suisse Irlande, merci à Jean-Marc Kondita mon matete solo, merci à